Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mon pépé oyo bato ba pemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki atambongo. Wena sangi na la reine Omba pesanga talumenya. Mama yo 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 yo. Automatique ba mama la reine Omba. Mokonja ba mama la reine Omba. Mama la reine Omba. Ba le bio za mon pépé. Ba pekisaka mota pe mate. Umela. Mama wo wo la reine Omba. La reine maman. Oui, bonjour à vous fidèles internautes. Merci. Na confiance au pesinga li susuko kuta na bino na bandaku na bino. Toza na moya ba fête na souhaité ba joyeuse fête na ngai ya bonana na batu nyonso oyo tobandaki na bango na kati ya émission oyo idéologie émission moko oyo lekaka sur Congo Zibula Meso News TV. Bo s'abonner très massivement, il y a importé za yango wana bo s'abonner et au sala biso bien malgré mais il faut bo s'abonner. Il y a important et ali lelo très chers compatriotes toza na l'un des grands chanteurs ya Wenge Musique à Maison Mère na kombo ya Dadi Dipiron Ngwadi. Je crois ebele na banda ku bakoloba wana lisusu nani mais beaucoup découvrir na mela kampende balobaka na mungongo aza musicien oyo a passé ba moment na trop libanda ya mboka asali 13 ans na Kenya, Tanzania, je crois batu nyonso ya Tanzanie ya Kenya to ba komona elongia mwa mobali oyo ba ko reconnaître facilement. Il est venu ici à Kinka pour un beat ya kota na Wenge Musique à Maison Mère. Lelo tolo baboya za na Wenge Musique à Maison Mère ya Igwe de la forêt Weranson. Et lelo to sonja ki pe le quoi to na moment ba fête a souhaité pe ba ve le meilleur na na bae o yaye na pesa mbote comme ça boye ba musala na ye. Bonjour grand chanteur. Ouais, bonjour, bonjour, check. Changa. Ouais. Boni santé. Santé calme, santé kitoko, na ninga kini toujours. Toi de na kacha kini. Avant to banda ba te belé ba tala yo, je crois ba moni face na yo, ba reconnaître yo te na Wenge Musique à Maison Mère. Maintenant lingana nous expliquer bango origine na yo. Dipiron outi wapi po koma na Wenge. Ah, Dipiron na ota loin. Dipiron na congolais à Kinois. Na botama na kini donc la banade andu le tongo de ba 1992 de to bossa fort ba parcours rebelle na leka mais mingi otanga ba kombo ko to fo patara na minute dana na Wenge na pas Igwe donc to so bosser toujours Dipiron to litoye ba intégrité na Wenge et leka ndengeni bon intégrité na Wenge leka nga libanda mboka na sala ba vidéo donc c'est Wenge musique et bimsi ba album et bimsi ba nzembo na interpréter ngo na poster ngo na Facebook hein donc bato maison mais ba fan ebele de batala nga de libanda mboka nde na interpréter nde na longola ba vocal ba nzembo asike bimara ba sepela nga fo bato tout ba sanga funa kitakini. Donc on a décidé que vraiment à 20 ans n'est pas solo là en Tanzanie jour mort la grâce à Massala Kisabela que je salue en passant insistant à fort petit faut quitter et on peut la quitter kin pour la bossma pena la kata Wenge Maison Mère. Oui, le gros quitter kin pour la Wenge Musique à Maison Mère batu am susupe bazala ba santu toma mais avant to kota pena na mama likambu to linga o panzana nuchwaka batu pe bana bandaku ba comprendre que ce qui est solo musala wana ezali pena matanga na kulila ekitinga na motima o ebimie bele ebongani ekumi makila bana ekulukaliwa bala motoro wana ekulukaliwa rikekenzo bana ekulukaliwa bala tapata ichuki faya Flavien kure manajiba chibasu oh toi tu reviens oh BDG Makamba tala lelo koleko ina nanangwa kukangelanga mvula eloko ebanga mokonzi te Erike kezo roje nkiala leongu muleo etabe ichuki faya na lila mama bokili monde ya surprise mama ngai na ebakite baninga na komisa bandeko nde banguna na ngai
batelanga mitambu nzela nyonso baluka vinanga ebeba likambo akokana esimbaka te toujours nzambe akosukisa Ouais, vraiment, et ça lui biso plaisir na trop, je crois. Na bat bata la biso na bandaku ba sepeli, net na moni ba o yangai ba la reine patronat umba ba lobby motema ya bato ya maestro Katuseko na Hamburg wana. Et ça lui bango plaisir ba bato lokola ba Patrick Mubenga na Bourges, ba yanga le roi net ba président Dombasi, Béré Roujoambo, ba supérieur Wata, bato yanga ba sala kanga bien le roi ba pasteur Landou Masundi di ba Deshik Ngolo, ba Yves de Campo la bato Angola donc ba se retrouver na ba belle vocale o ya Dupiron. Mais Dupiron to litoye ba est-ce que ba yamba kyo malamu na groupe. Ouais, nga bayambanga pena kitoko makasi na pesi no bambote na ba fanatique tout à maison mais partout dans le monde bazali nga sala test na 14e rue pour wenge comment répéter na 14e rue na minito pour la mama ba corona ba mama la samba banini na sala test na 14e rue donc la salle moi ça na VIP donc ba beta maboko mabe donc ata ba 5 minutes na sala test na zema fleur d'amour. Fleur d'amour na kanaki na kabela yo yango etulelinga na loboko ekauki bapeti bako sekenga bolingo na bombelaki yo libonza yango etulelinga na loboko efane nakomi kobela nasali yo nini moninga ngai kola lulaki yo na sincérité chérie est-ce que bolingo na pesaki kokaki te ngano kotikanga na talo ndende iwananga dandu yo moko kolila na beta nzemba fleur d'amour donc na beta ngo batikanga tina suka pena na parlola na ba vocal donc ebebaka mabe ba betelinga ba impro donc azarada na kati ya mouvement. Voilà la présence ya Yemoko Igwe de la Forêt. Ça Yemoko Igwe de la Forêt, mo azawana, ba mouvement bango tout bazawana. La présence ya Igwe Yemo mtasa sanga test. Ouais. Siko lelo to lo mekana ko loba, soto ki ba melanka pe na onde ba lobaka. Oza chanteur deuxième voix. Mais yo siko na ninga wenge tango ya na ba deuxième voix baza pe ya kafu. Ba deuxième voix le roi neti ba mishiga bazana ba pesa makambo. Yo siko na bateau yo ko kuta na move. Chanteur nini oyo mona ke na minute ou pas ko chela ope makambo ya chope mal à l'aise. Ah na minute azate hein. Azate comment? Ah na wenge bena deuxième voix azate ngande makambo. Rachel Wata telanga makambo Canada Patrick Wanongo na Canada que je salue en passant na wenge musique à maison mais ba deuxième voix bazara susté na mona nga chanteur te de ngande makambo ngande na makambo ya solo. Est-ce qu'on est besoin orchestre na c'est que besoin moi ba problème pour baninga ba yambi bien mais ndeni bandi oboya bango te orchestre wana ndenge zawana za orchestre 20 tonnes. Vous comprenez? 20 ans n'ingane ba bossement. Pour yo tuninga na ndenge moneke yo nani pena mbuya ka ko beta ba vela pena mbuyo te wana te. Ba ba mbuya ngeza ba vela kwa ba vela nga ba bindombe bango ba yemba ka de ba vent ba JDT Mulopwe ba Serge Mabiala oka ba vocal kwa l'intérêt est plus aveugle que l'amour balanda ka pona mbongo Joël Fotombe tenge. Ba kati saki ngambo o bazanga ki bolingo biso ba toto pona mbula seko na yo. Salon José Mampuya yebisa Pierrot Leblanc la merani ti mambo temongo eboma mboka Victoria Lemputu gila kidu mwarindo ngala rige makengo tolanda kayo pona bolingo ba J3 wana baba deuxième voix batoloka ba mabiala ay meloma watu wawili wapendane tu de iko mbele zeko tala wililikai mama nafanya nini jukwe yangu hata nyuma ya makumu ya siri yangu moda mote mona cheke Patrick Wanongo oka ba mai wana ba viba imba fo ba viba oka ba mama ikamwe ko salanga ipasi na motema na lekisa tango mena zelengo lifuta teo ya pola lingaka na bebisaki bachima kumwa boinga yo donc comme ba œuvre ba ve ba yemba fort mais ba masa pe ba obosi na bango mais
baleki ngati mais donc na wenge musique à maison mère lelo muto alekio azati sikoyo ba chanteur pe baza au sein du groupe nga ce qu'on a lina facilité na tangelo pe ba excellent chanteur o ba pesa makambo ya wenge musique à maison mère ya kilelo ba tout le roi net Michigan naibete Michigan wenge aleki ngati naibete bon non ça lisaye depuis on a bi Michigan te nga eta ke maître check molobeli ya mboka mobimba bazo ça non solo vocal à Michigan moto ya bungisi eloko ne moto ayebaka esika nini ya bolukuisi yango te kasi moloko tinda yebaka esika nini ya lokoti yango oyoka yango te na wingi ba vocal ba yembaki na disque nga la travail yango to vous n'êtes vocal no yembia na longo lango ko bosa na ngai te tous ka seka libulu shayera lukaka ya ye client na siffle poizo alomea ye bongonga wana kolukelo wapi bebe esomesana na motema jendo sigalu moto ya kwesi eloko nelukaka esika kungiselaki eloko na ye kasi moloko tinte awelelaki esika azwelaki bonheur bebe na bona kufa mbongo ambanda binyo lubika mbongo a propre je ne peux pas que moi je suis espéré je comprends. En tout cas, Adamu, aoboy koliambuma, Eva mwana nangai, nabakitani na bino, pour vivre au lokaka, débrouillez-vous pour vivre. Article 15 maman, débrouillez-vous pour vivre, la vie mambuminge, mwana mama yopi kaka. Donc on a bêta ba calé na bêta ba na biso ba grand calé ata maloba ya pamba monia tindela ngai kelia yo kana no monke akelia en tout cas pona baninga lelo na butunga la banzi na lotipe na bongoli donc on a bêta ba bloga ba vie pe na ba bloga ba gigi yaka kolongolanga ha pinzoli na elongi Paki sasa oyo te na moto Wala koka komema nanga te mama Moni Ngalinga yuna 90 degrés Chéri akiti si bolingo la 45 Ekila la pesi sherabuki mibeko Donc danger musala pene zali donc Wenge pene za pene ya tongo Donc makambo pena to bandango lelote. Oui, makambo yo babandango lelote. Mes chers compatriotes, malgré nous autres moi maladi mais na biki. Na yeb sabino na biki po koyo ka ba melankampe ya oyo. Esalinga mwana bika. Babi donc bozana mama na itumba. Chanteur a boyet kala ozala te na wenge musique à maison mais ça n'engage que moi. Na kompe fanatique na yete mais tolo babo solo ndeko Israël mutumba lobaka tolo babo solo na kosi wana na moni bongo grand poète na biso grand star na biso ya Lemba Monsieur Borel donc depuis toujours na saluer na famille na mobimba donc litoyi bakosaka yango te bazwi ba problème yansoni bazwi ba problème na ebite so mutaboye article na Zenith na Cour suprême ya bolingo na bimi ya kize principal ige malonge. Oui, depuis on a vraiment TV bakosa angote bate belé bata la biso na minute na Paris ba Londres na ba kisasa wana les amis de Véloz Style bata la biso ba branché na émission oyo donc bato il faut te pesa bango respect yozo ebisanga ke ba voko nyonso ya wenge musique à maison mais ba chanteur ba lika wana yo capable obeta yango obeta on a ba o ba betina formidable na obeta nyonso ya zilanga sko na pesa la yo ba kombo ba mission Oyebi Moutouloua neti les padres ferré. Ah les padres là bien. Wa ga chanter. Tout en elo ni mo ratsana wenge. Pour bando bengi satellite oyebi yango. Wa. Ki abeta ba bloquer belé na wenge. Okokango. Na okokalanga ngo. Tabeta pe première vote. Nyata na elo. Jean-Pi Mongalo comme il parle boye. Okomi etombo boye. Na sibe batouche petenga linga kayo mingi. Na komi kobeta batur kumatina karti na bino Bamasa karte bakumi kotungunga na masolo Soki na leki e balo baka leki
Edith kilanga motu mawa aleki mawa ozomona tableau à faire des belles côtes faire côte donc voilà j'hésite depuis on tout solo la nanu tout solo la nanu ngali bana ya mbula esika pongi kokutanga bisika ngala kolalela pongi ekipaka placité o atana diva ngala kolela nanga Valera moto tuna epaya nzambe oye tuna wasanga kipuni tuna yula bose na rena minata gigira sika shagi sharufa na José Kongolo omona kena deuxième fois mais na olongola bloka ba Jésus la bloka est belé andiko nga ngatea boyo kanela nga pamba ils a dipiron dipito sola nanu deuxième fois beta loka faire est-ce que vous deuxième fois monsieur ça me goyemba ta vite ma ce couleur à faire ebima siko no bia to sola non nde bwana wenge musique à maison mère bon ba chanteur pe ba excellent ba ali le roi Anet ba Nicodème et pas na yo ba excellente qui est excellente yete excellente mais ensemble misale mo na mboka ils sont bien excellente il faut travailler là faut travailler trop si vous yo zwaka nani chanter car simple chanter à travailler ba musu akokate Michigan akokate Nicodème dipiron au so boya batutu maintenant c'est le combo moropo biboya boya na vraiment vérité ngala loba nga vérité bon chanter à la maison mère café room. Comment expliquer ça? Ils café room bon chanter ba chanter musu batikali wana tantôt plus tôt n'absolu comment quoi au moni musique ndeza la boye musique est loko batutu ba bien on a banda kunde ba tala biso au cause la excellent mais so za bloqué té ba ko salope ba ventira a yo yebo bandi ki teti est-ce que tina ninga spirituel ya spiritualité oza pena bien blendé wala ko balobela ngote bango nde ba omekanga ba mona makambo akutana ngo baya sebo mekanga baya mama na ba kutana nango bozala ba problème bozala ba problème ndenge zala ngana loba nga vérité ndenge zaka toujours opa monique a chetembe ba bengisi na plateau ba chenga na wana to panza chant. Bon, rubrique moro et osala car na kati émission idéologie mais mutu auto ozwa le premier chanteur auto yambi une émission sur idéologie da dipiron yende mutu ando a okota na kati rubrique wana donc abandoye avec la guitare acoustique à interpréter les biso ba yo biso o monique oyebi oyemba pe plus que oya po yembi na palin ba ça peut ba suggestion na bango qui était alobaki trop ayebi ko yemba te to monique ya mutu yo yemba alongole na kiti pour ba mise basé belé dipiron siko pona yo parmi les chanteurs n'y soit deuxième voix ya mboko Congo mise nini oyo linga o binaza grand la génération bien ndene te to ba na génération te to ba na génération ya bateau te na koma wana to ba na génération oyo travailla on dimara deuxième voix oyo pour travailler bon merci Pepe Kale okilingana ya bandeko na kuti nde makambo yango ngana koyemba ngo yampanye yana bado zela mama bolingo yango yekoyaka te sikala mai na miso na bombelio ba souvenir zonga ya kaserie na tikala maboko mpamba kotikanga te bailo kanto zomo na tangelo badolo ba fleure oyo ekokani nanga ezali na ede ngamida na lotaki tango yokomonanga bapapia bazali kolandanga lokola kinkestere menea nakola nakala tina natelengani na makanisi na bango butuna lala te grand prêtre boziana on va prêter on va venir des fois on va idole na ngai on va batulwa ba 20 ans zadio ba grand chanteur on va idole na ngai vraiment donc ba belé ba ve mopao beta rapé ba der makasi c'est pour l'année fort verambo chacho
siko na génération na yo Dipiron chanter nini oyo omona ke ça va net nine ngala ko tengi génération na biso ya ba jeune ba vie na biso o ba leka o bien na génération net ba vie o ba leki na ba génération ba wengela o ba vie ba Serge Mabiala ba Serge Mabiala ba imba bien ba Babindombe ba JDT ba bon chanteur ba marquer époque ba imba bien fort. Je comprends. On va chanter dans la CPL là-bas. Mais les gens jeunes, ils ont le nati. Masalanga Ibrato, yale mbuzi. Ya tongo to bano te kanida ba shakala to bana ba shakala na ba matete to ko ta ba kisensu na ba fuji yo mas. De ko katanga bolingo boete. Ata maloba ya suka mo ya tikela ka famille akobenga. Na lobelo puisque j'étais. Et fois moi la tuna kana solo tunga. Baba kisama kasala kwanga ba client balela la palais. Pesa chance na moto alingio. Cheke cheke. Cheke cheke. Oh Gilbert Milele. Oh bloc ma vibration. Abeta solo mo na vite imana imba nini. Mon pipi soube koki ko buma mata koki peko pelisa basambi sakebe mbete. Sokiza mapesa wa souffre de vie pourquoi pas bolingo. Na malembe malembe didenzongwa se kokanga nazale lo côté. Oh tisenzoko na kusa champion na loi bimate. J'étais minya ipia wana chiki chikanga. Arizo masamba chirigola. Na malembe didenzongwa se kokanga. Eh, Vesulem. Olingo nanga zadio Congo lotoko bina kabiso mibale edi bamba kota teo contre-temps. Olinginga edombeza papi katanga océan Indre. Façonnable façonnenga na koma façon je suis fâché tellement fâché. Oh binadama na luli trésor makumo Élysée Massambo. Yesu. Yazuli, aba blomo tono pete na zuli akala. Yo moko komisinga lokola mano ya moke. Nando nangulumite yokomo lesanga nde mikuwa. Mino baby mino note yokomo lesanga nde mikuwa. Awokati posalanga lokola mwana bakati mabele. Yo lesanga biberote yango na komo fiba misapie. Polale biloko pema misapie yazuli. Que sali à passer. Voilà la chanteur. Il y a Zouzou, la PC de Nibote, il y a Katsi, il y a sous les mamans, il y a Katsi, la PC de la Bois Belé, la famille Mobima, donc il y a un peu de la souka et ma solo dans le sous. Par exemple, le temps là, le va retenir. Par contre, dans l'édition de et là, on va retenir maintenant message dans le fait, ça n'a pas tout balingana, n'a pas tout que fanatique de va retenir que Dipiron, désormais Dipiron a la maison mère, pas 20 sol, oui, la sonne, et la forêt. On va retenir que Minito déjà, il va être chamari derrière la maison mère, derrière la route en direct de Tanzanie, pour la carte à Kin, on va travailler derrière la maison mère en caisse et Igwe de la forêt, Big Boss que je salue. Et je souhaite encore bon anniversaire pour les gars qui déjà le 25 décembre. Donc il y a Noël Ngam de la forêt. Voilà de Igwe. Igwe! On ça fait numéro de contact nous quoi bien sur la télévision. Bon, batbabola nanga sur na Facebook pas comment Daddy Dipiron. Daddy Dipiron. Bon, je regarde na Facebook, Instagram puis na comment Daddy Dipiron. Numéro de contact on a fait à la Kin est plus 243 9 97 97 91 53. La bande les soucis plus 243 9 97 97 91 53. Ouais. Ok, mes chers compatriotes, nous sommes dans la soupe de Masolo, je crois que nous avons député, nous sentir que nous avons mélangé rien à combattre. Donc, si nous avons la même tranche idéologique, nous sommes important pour s'abonner. Pour celle à biso la suggestion, nous savons que biso peut améliorer, nous savons la biso voilà lui pour l'article là plateau à Royemba
nga na okende po tala ata bokona nzoto ya frete mais malgré musala la reine Omba la patronat maman na ngai je suis obligé ya hôtel meta que sola ko sa musala wana moni bongo ba dunia so ba sala nga bien ils ont lokola ba Jean-Jacques Bazola Angola président Thomas Sidéré Rouchouambo supérieur Wata ba Flam Yanga ba Zebele ba Lokwa ba Deshikongolo ba des camps pour pasteur Landou Massouli ba Patrick Moubenga na Bourge ba yo yanga basala nga bien ninga libanda mboka soto koi na masasa ba lokola ba mama na nga mungu mama Bioma nzamba ba mama si limbu to sala nga bien te donc wana article la pour nous ça apanza comme ça pour comprendre ce qui a zanani donc le marantique il a une lusa asala na yango dati yo kangeni ngai longe lelo poso mobimbekoki aya wana kolia teo susina motema na ngali kambo yebisanga nini na sala okwa kufa tikanga nayo amoni yo lingi yo kosala alobola kaka koko na cimetière aloba oelelisaka bato dati na nga dati petro olobaki okoboya ngai te o ata pasi yango ya liwa ye yebisanga nini na sala c'est toi mon cœur c'est toi ma vie nadesa satana kokufa libala oyo ya simesi soki oyoki ngai likambo dati tunakanga tanga mosusu e ayeba mama na mitema ya bato banga bazali kobebisa mokili soki mpe kanda na motema ekolukanga na banoto te o lukanga na basouvenir okokutanga pembe na motema na yo afani nazali kozela dati ye ntongo ekokota na ye butu ebokopesanga rezo kotende ya ntango ye wana zaki na fena biso madilu abeta siko grand calais ata maloba ya pamba monia ye tindela ngai kelia Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba mopepe oyo bato bapemelaka bolingo vraiment soki ezalaki ata mbongo me nasengi na la reine Omba pesanga ta alumenia mama yo 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 automatique ba mama la reine Omba mokoja ba mama la reine Omba mama la reine Omba balobi oza mopepe bapekisaka moto apemba te wumela mama wo wo la reine Omba la reine mama